Mboko ela munabino banso balandi aspect spirituel télévision si mamwa tango nde tozi mokuse ya basango. Bosangani mukie na oyo etali kimia pe bobatelami ya bamboka. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi andimi bobandi ya système LMD na Congo démocratique. Pe kuna na Ituri officier supérieur ya armée abomaki bato mitano kuna na territoire ya Luna. Boye imalamu na magazine na bino kake beti o nazali ne sengo ya ko présenter les bino. To fongola basango na biso na koyebisa na bino ke mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi akutanaki mokolo ya samedi 12 février 2022 na mokonzi ya ekolo Brazzaville Denis Sassou Yoweri Museveni ya Uganda na Fort Nyasingbe ya Togo wapi basolaki mayetali kimia pe sécurité régionale. Gédéon Lena abeti sikaki. Mini sommet pour na kotia kimia pe sécurité régionale et salimaki mokolo ya samedi 12 février 2022 na Oyo kuna na Brazzaville et pa yoapi et monaki participation ya bakonzi ya mboka ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya Uganda Yoweri Museveni ya Togo Fort Ngwasigbe pe ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso masolo na bango ezalaki mingi mayematali situation politique pe sécurité na ba région ya Grand Lac ya Afrique centrale pe ya Afrique de l'Ouest. Na communiqué final ya masolo na bango basilati kolobela ngonga mulai penza mayematali ba opération conjointe oyo armée ougandaise et longona armée congolaise bazali kosala pona kotia kimia kuna na est ya RDC. Bango nyoso basilati kosepela na elonga ya ba force armée congolaise pe ougandaise pe ba pesi longonya na likanisi iye ezwaki Yoweri Museveni na Félix Tshisekedi basilati kolaka bango ko soutenir bango kino suka ya ba opération oyo. Tokende na ngambu ya Assemblée provinciale wapi Premier ministre ya mboka Congo Jean-Michel Sama Lukonde akendaki kokutana na représentant ya ba députés provinciaux mokolo ya samedi 12 février 2022. Alice Kitutu abeti sikake. Ba député provinciaux ya mboka Congo bakutanaki na Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mokolo ya samedi 12 février na hôtel ya gouvernement pona oyo etali bofutami na bango. Na sima ya bokutani yango Jean-Michel Sama Lukonde alakaki na bango ke na mikolo ezali koya solution ekozoma pona oyo etali problème na bango. Ezalaki na tango ya conseil ya ba ministre oyo esalamaki mokolo ya vendredi 11 février 2022 oyo eleki na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na makambo etali réforme ya système LMD. Andrea Kanyanya abeti sikake. Na souci ya kopesa langi ya sika na enseignement supérieur et universitaire, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki réforme ya LM2 sima ya koevoke ba contrainte na boko kisami ya réforme. Na bozongisi ya mituna vendredi moleki, molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na bokasi ya réforme na bozongisi ya bakonzi ya enseignement supérieur pe universitaire ataliseki oyo ezala kimikakatano pona bovandisi ya système LM2 contrairement na makambo oyo elobamaki na baetando pe na banguna ya réforme na esu. Boye baete ba résolution ya baétats généraux et salemaki ezalaki soumise pe endimamaki na gouvernement ya mboka na conseil de ministres ya le 25 octobre 2021 oyo ekambamaka na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Tokende na ngambu ya Ituri wapi bilo ya meurtre ya batu oyo babomaki epai ya officier supérieur ya FARDC oyo esalamaki na localité ya Luna na territoire ya Urimu et mataki mokolo ya dimanche 13 février. Commentaire ya James Lazare Mpoi.
Na localité ya Luna kuna na territoire ya Irumu na Ituri koboma batu eza sekomata dimanche moleki elongwe na misatu e matina mitanu bawe kolandisama na koloba ya capitaine Anthony Mwalishai molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 na Grand Nord toyeba ete moko ya ba officier supérieur ya armée pe garde ya colonel abetaki boye masasi na barrière ya Luna kuna na route nationale numéro 4 topé RN4 na Mukuse sima ya incompréhension ya ba membre ya équipe ya convoi na ye pe ba membre ya barrière ya Luna tokanga ete mobomi ya sia kangami pe ba transféré ye na auditorat militaire ya garnison kuna na Beni Butembo. Et bon, on a makambo etali culture. Alanga Nzembo Kofi Olomide asila ki kopona maloko la ambassadeur ya culture congolaise et pa ya tata ekolo Félix Tshisekedi. Arambo Kolombe a Beti Sikake. Et salemaki mokolo ya dimanche 13 février oyo eleki sima ya boleki na ye na chaîne nationale mokondi ya orchestre quartier latin Antoine Christophe Ambe Pamumba oyo ayebaki na kombo ya Kofi Olomide ayebaki kozwa passeport diplomatique ya titre ya ambassadeur ya culture congolaise ayebaki kozwa yango kuna na secrétariat ya affaires étrangères toyeba ete Kofi Olomide apesi matondi mingi na mboka pe na tata ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi pona kosala na ye ambassadeur ya culture congolaise tokanga ete Kofi Olomide azali troisième artiste oyo ayebaki kozwa passeport diplomatique ya culture congolaise sima ya Gadi Juna oyo ayebani na kombo ya Maître Ginspe Dadju. Pena sport football boeba ete tout puissant Mazembe asila ki kobeta na mokolo ya lobby dimanche na équipe ya As Auto na compte ya première journée ya coupe ya confédération ya CAF match yango et soukaki na victoire ya club ya Lubumbashi na 1-0 tolanda résumé ya match oyo. It's a chance for Tipi Mazembe. Tipi Mazembe! They get a goal! It's a low drive into the corner, beautifully struck. And the celebrations here at Tipi Mazembe Stadium, well, they're just jumping with joy. Beautifully taken free kick. Had to be as well. And somehow it found its way through the traffic. Well, Richard Adimo, very dangerous player indeed. It was Kanzumbi who went down, and you can see that there's well, still a lot of discussions at the back between Besiki and Ngobo. Can't get their head around this, but just look at Richard Adimo getting himself on the score sheet. Look at that, he just slotted it right through. Na elema oneto suki simo lai ya basango na biso ya mokolo ya lelo kasi avant to se séparer tozwa mokuse ya basango. Bosangani mukie na oyo etali kimia pe bobatelami ya bamboka. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi andimi bobandi ya système LMD na Congo démocratique. Pe kuna na Ituri officier supérieur ya armée abomaki bato mitano kuna na territoire ya Luna.
Na élément oyo nde tosukisi basango na biso ya mokolo na lelo. Merci na équipe technique mobimba ya Kake et Betty. Ngana bino tokutani mokolo ezali koya soki Yesu azomite.